En tout cas, vraiment, na sepeli kumona yo. Mutima na sepeli. Merci. Si kanzambe apango la saison na yo et de la béni. Merci papa. Papa qui est responsable de la chaîne Congo Christo. Et donc, je vais enregistrer pour la chaîne Oyo Sala Nzambe partout. Évangélisation par médias, nous allons professionnels. Et donc, je vais enregistrer juste pour la bénédiction en tant que Moko et Papa Oyo, Bazaliko Sala Moussa Nankolo na Libéria. Natondi Nzambe Alphonse. Alphonse. Natondi Nzambe Kumona yo. Tu es encore jeune. Et nous avons vieillot, merci. Vraiment, je regrette que déjà 90 ans d'âge. Alors, 90 ans d'âge, bientôt 70 ans dans le ministère de la parole. Donc, dans tout yo, comme on a yo, et yo, si c'est sûr, il y a témoignage vivant en Christ. Amen. Parce que nous avons besoin de témoins fidèles. Amen. Pour témoigner Christ est vivant. Il y a moi là, Alphonse, dans ton Nzambe qu'on a associé. Merci. Nous avons associé. Dans Congo Christ. Dans Congo mon Christ. Nzambe a ça là pour convaincre les bateaux. Parce qu'il lié la puissance diabolique. Bazali boulonné dans ma boulot, conscience et kangama, moral et kangama, esclave et la Satan, mais la puissance de la parole créatrice, et que vous déboulonnez bango, amen. Vous pouvez pas la libérer, parce que la Bible déclare, si les fils vous affranchissent, étiez réellement libre. Amen. Christ en vous, c'est l'espérance et la voix. Amen. Alors, vraiment, mon petit malgré, c'est que comme on est Alphonse, tika, vous coûtez la mère yo. Tika, nzambe ya fumula yo. Ba porte, ya ma bumbami. Ozwa ma nouvelle révélation. Ozwa ma nouvelle inspiration. Ozwa la liberté totale pour prononcer ma vocabulaire aux amis clair pour délier ceux qui sont possédés par les diables. Tatera ngai na lola nzambe ya bongo na tikelengo na maboko na yo tikete osalela ye lokula mbanzi na loboko na yombe tika bisika nyonso ya kuleka azala ba parole créatrice. Pour créer mon tout, recréer mon tout, quand la conscience naïe, quand la morale naïe, nous avons tika ma sémence incorrectible, et ça la quand la lémonaïe, pour la bimisa, par oracle, ou le bima, pour la sauver mon tout la bunga. Oh, nous avons notre la commission. Tikete séjourné awa na Kinshasa et ça la moyen de transmission de grâce ya ba oyo nyonso bakanga mina makambo ya mpamba des choses passagères, des choses temporaires, mais nous avons besoin des choses éternelles qui est en Christ Jésus. Alléluia. Merci Nzambe. Mettons Dieu. Bâtir la attaque satanique, bâtir la pièce diabolique. Il y a Bassi Ndoumba, Jisabel, Koutika te bazala préparaye. Nan Congo la Yesu Messia, Tikada, oh yazali, le boko la yo Christo. La soka tia mola babel, babika, soka lobby, pema wane za la vie et pas le bawe ko yokaye. Attends Dieu, nan Congo la Yesu. Nous allons bondir pour la chaîne, où ils allaient pour ça l'évangélisation dans le monde. Oh Nzambe, ils allaient Nzambe, ils allaient mettre des temps et des circonstances. Au Tindanga, ils allaient mourir mobimba. Kusakura Nsamala Merisiko, les rédempteurs, c'est toi Christ. Tikete Nzambe, nous allons bondir pour la chaîne, et là, et l'iligne à Yesu, et la nyonso va kukote la chaîne, va kuteya,
bazala sous onction du Saint-Esprit. Nous avons pas la chaîne où bâtir yango tika ezala tiro na bawe kuyoka et ba landa chaîne oyo pour kumana niveau ya kubungula mitema. Oh Nzambi tika bayo nyonso bakoya kutela chaîne oyo ba basé mateo na bango na repentance mpe bateya batu mbungula pardon du péché oyo Yesu aikusala katika kuluzu akufile kuluzu pona kulimbisa masumu na mtu nyonso pe asekwi pona kupesa batu nouveauté de vie et de vivre ensemble avec Dieu. Oh Nzambi natondi okolo pona chaîne oyo ngai nazala nguya kukene kula te mekasi na zwi muntu kati na ye na kumi na ye lana ete na te ya liloba na Nzambe oyo pesi na ye banda 68 ans ete na sakula lisiko oyo Kristo oyo aikukukisa kati na mpasi no na ekolozi. Nzambe na ngai merci natondi yo pe kutana na biso nazali kolege ete mwana oyo azwa oyo yotiaki epai na ngai doublement azala longue vie kutika te azala kilikikili me pesa ye bomoi molai po ete ateya nsango malamu na yo na lisiko natongi okolo pambola mwasi na ye pambola bana pambola baoyo nyonso baza kati na eglise bazala moi kati na mokili lungula bango na molili bazalaka na mpusa na biloko ezali passagere te mbongo ezali malamu bilamba biloko eza malamu mais c'est temporaire tika bazwa les semences incorruptibles c'est la vie éternelle. Oh Nzambi merci natondi yo katika kombo ya Kristo. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Merci. Bénis. Amen.